Te loko nga lobby manike ayaka nanu pembe nanga penate na sanske akomi ko kende ko bimisa babitumba ti place nana boduga azosala business ne mbongo eloko ane salinga vraiment bien te ngana solola na ye na biko kendaka kuna te na ye baki un jour eyo meko bima awe pananga babuzo bane ko passer nango me kuna eza place ya business place mutazo lukambongo yo kende na mutu kuna batu na bazwi fifisi wa banyati mbata poa pou bazwi fifisi wa banyati mbata poa pou est-ce que vraiment tu vois comme na niveau ti ya bambata na banzoto est-ce que soki Manique de John ake kobeta fifisi wa tina mbata na nzoto wanyo sona encourager ngana zala kite mais ça par rapport ya rapport na zwa kito solna nana regretter comment Manique de John akokoma na niveau ya kosimba fifisi wa na nzoto. Loko poesi la na niveau maniki ya komeli ya kofinga batu na ye kaka liaka na bango esenga leka na délivrance. CTF moko Afrique Info avec Franck Stemai Yandankala twende. Alobi manike soko yoki mwa posa ya komela masanga na yo donc koza yango teke oluka mbongo na ndenge ya mabe ke mutu mwa ba ko pesa ka $100 Poyo kikucha omela mwa masanga ale manipule yo obalukela peut-être batuna yo ofanda na bango Kisinjora bafanda na Manique de John asabi Manique na minute yo basinga mikolo ozomela légende mingi comme ozana posa obaye tokende soki pa leader mo boye Kisinjora kangane ba photo mikolo yo amemi Manique kuna ba na désolé Manique azaba mabebele mais ngaya msuken soki na sali Manique mwa gafa muke asosolanga déjà internet mobimbe koyoka mais yeba mabe na ye to yaka betango awate yende oloba baby internet ken permet so muto baby internet batali bongo siko yo na Karine boza bato liboso bo bandana copy wa baby internet mais oui na yebisa yo bino mi balena nunde bo bandako baby internet bo bandi ba mbriema na bino ana wa lobi boyo asali boy bo créer be ekiri yo koto le Kardashian koto équipe nationale bino ne bo baby internet. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa, Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF moko Afrique Info avec Franck Stemai Yandankala twende. X-Bass Maranura Franck Stemai. Bonne année 2019 à tout le monde qui sont branchés sur Afrique Info. Tout de vos déglolang, moi je vous adore. Ouais, côté 2019 pour y aller. Il est 9 jours qu'il y a 2019, la grâce naïe, année à prospérité, année à marambelé, à porte de fongama. Comme on a pu l'Arabiso par rapport à Maramonzamba, il y a un peu à faire qui a lingi grâce à Nzambe santé ailleurs. Beauté zayaye bambeza mingi bakufi mingi bakei na biso zamba bateli biso mingi bakufa na 2018 bakundi na 2019 lokaba bave sunda bas nzambe azo molimo na bona kimba nyonso bakufa ki baza famille kolela nzambe na biso le tout puissant a consolé mitema na bino. Je dis merci à vous tous qui sont branchés sur Afrique Info. Merci à toi Bibiche Kapika, merci à Champagne Bianga.
Je te salis. Merci à ma mère Nzemba, tous Pepe Lambetolo. Désolé, mon agent privé, je te salis. Il y a les Dynamo, Noël Okito, Tonton Lusanga. Merci à Levé Gauthier Mascotte, Marguerite Wester et Rosate Moko. Yo comme ma passe au Renga routine de la biso kaka. Dis Djongo na merci à toi. Il y a Willy Mouchen on zéro Pemi Wester. Laura Wata fait ça à Pemi Wandambo. Je pense que vraiment au Pemi dans ma grâce pour les bons gaz dans je te salis. Moi je vous aime. Nous sommes dans la comédie de Gitambo, on est au Lucas. Nous voyons que nous avons un Ken Piana. Nous avons le Ken Piana, tout solo. On a Ken Piana. Mais Ken Piana, il y a un problème dans la presse congolaise. Ken Piana, il y a un problème dans la presse congolaise. On parle de l'histoire de Maniké. L'histoire de Maniké crée un problème. Ken Piana, Ken Piana, Ken Piana. Et on les longs à la sont des bottines de Lucas Ken Piana, c'est vraiment vérité. Quand on a une rumeur que Maniké elle a trahi Fali, manque ba corrompre, manque bo. Ngana yebi yango tete. Moi je suis pour rien. Ngana ko Lukaken a expliqué biso ba réalité. Ozo leka la presse congolaise. Ozo leka entre biso le juin samedi on dirait bolingezate on dirait bilo mo so tama c'est toujours comprendre le tout tolera banani to fana banani parce que tout le monde a comme on dirait ma belle. Muto benga ndeko na yo nzo ndende nemina. Ozo benga frère na yo ndende assassin na yo. Toujours lié à la banane. C'est moi qui ai dérangé qui appelle le Cameroun avec qui Lukaken. Là, c'est la première partie. Deuxième partie, toi, sous quel moment qui va jouer là, ni pas quand babi qui n'a pas boy maniqué. Boy maniqué aussi basouté, man qui créé des problèmes, baninga naé, ba concerne, ba confrère naé par rapport il y a trouble. Et on a le nazana maniqué, nazana pardon Ken Piana, au boye bino soto solo na oh là là, to solo naé, makambo belé, ton attend au moment soit na Ken. Est-ce que ce soit la réalité? Si j'aime sous te repenga encore en Katara par rapport à Ken Piana, Makizembe. Ken Piana meilleur VP en 2019. Merci Gloria. Meilleur VP na abonné tout Afrique Info donc il va meilleur VP na bang. Meilleur VP na bang. Au premier point d'émission directement Ken au côté 2019 sans connexion, sans lien surtout bloqué, bah mon la est bloqué, toi bah Ken nous vivre en dernier. Bon, na ko ba 2019 to côté yango vraiment et ça n'est choqué vraiment makasi parce que na côté landeko na biso surtout poto bande mission na lobela mingi sujet ya ndeko na biso Sunda Base artiste et musicien reconnu na kati ya Wenge BCBG sabotage oyo Sunda Base azwi na moment matanga nga esalinga pasi Sunda Base artiste oyo vraiment abeta na kati ya Wenge bane belé a passant vie na belé na kati ya Wenge Sunda Base akende ko balela neti ndeti soso ya simandaku en tout cas eloko ane salinga pasi tozalaka quand même reconnaissant okendaki ngai na kokende nde ninga nazotuna nde bato jibi aza kuna jibi aza te mutu afingaka biso mingi mosaka si akomi matanga o akomi nanu te bongo Serge Minyo akomi te o Serge akomi te o Maître Fikare pe ayete o ayete donc esalinga vraiment pasi côté la ndeko bozalaki na ye to mona kutu ndeko na biso cellulaire o akufaka pe na kati ya Wenge te bolakisaka bolingo na bino par rapport à ba œuvre oyo ndeko na biso cellulaire atika na Wenge siko ya Sunda Base bon na habité problème nini o esali so pende connexion de terme so ba ki capter da Chaka Kongo ndaza raison Chaka Kongo ndaza raison na ndako na ye postari ya munene oye matanga ka Chaka Kongo da Chaka Kongo ndaza na connexion ezaki mutema mabe eza na kati ya muziki na biso ya mboka ezaki mutema biso kati ya muziki ya mboka mais quel peut-être ba no vetel ka mpe ya Sunda Base babi mo rumeur mo boye Sunda Base nzembo yene ya libéré to yokaki on n'a pas confirmé raison moro ya biso wa Tigo et pesa ke belé ya mbongo atikala pour papa chérata $1 te baba so formata ba 300,000 balles devena biso Blaise Boula zona nzembo ya Saint-Valentin babi Sunda Base zo mbongo apesa bato loro te yango la msupe mutema ngona ekota bato mutema te ki basa bote bembe na bon so totangi banda ku papa chéri aza nango Sunda Base peut-être aza ba nombre ba parcelle wana te peut-être ezalaki occasion na EP a profiter a somba tenda ku soki yango nde ezala ranking soki yango nde esali ke baya matanga te naza désolé c'est que balongola mosaka na mouvement tika na eka kofinga bato nalandaki ndeko na biso Sunda era kufi pacho RFI azofinga finga Sunda azotanga ka kombo ya Tigo oui kembongo na yaliaki akabola ena nani
Air Patch azoloba asalaki plus de 10 émissions ya kolobela Sunda Base makambo mbongo wana ya Tigo. Da elakisi quelque part Air ba stopaki Patch malobate elakisi que question yo posé oza na raison na yo totalement mais ekosa le mabongo te ekosa le mabongo te na sens que Sunda Base wana a aidé wenge makasi. Otunaki pe question moko par rapport à Bampiaka. Bon, Bampiaka eza nango ka problème ya Congo te. Zonga likambo ya Bampiaka to bazoli kamba Sunda o yo mto pengler makasi. Bim to kindanga muzaka mila ba mission kala. Est-ce que tant mutataka nzembo na e ezaka nzembo ya musicien a gagner ou a perdre eza intérêt personnel ya mutataka nzembo to bato ba yembi ensemble. Mais intérêt ya moto atie nzembo eza neti nde tosala aboye osa na Afrique Info oyebisanga te ke bambata nyonso bato bapesaka yo so efanki ayoki il faut comme créer jalousie eza nzembo na ye eza auteur compositeur ezalaki Sunda Base sikoyo soki réseau moko s'intéresser na nzembo wana pona impact ya nzembo wana c'est mieux kolo nzembo alia Kolonzembo ndalia bato ba mutu pa yemba ki bazali mta yemba ngote ba yemba banzembo na bazali tozonga na logique ebongo ba kolo orchestre air bazwaka ba contrat alzimbongo ana nyoso ali atie na poche na ba concert kuna ba betaka pe banzembo ya ba musicien o ba tia pe na orchestre est-ce que ba musicien wana ba bénéficiaire asko na nini to mona ba contrat ba bralima esalema awa chaque fin du mois ba leader na biso ba kendo zo ba cacher ya minene est-ce que ba falisa ba musicien que non yo po tchaka vocal dans nzembo ya prémisse générique yo ndo betaki yango bien est-ce que ceux qui toke retourna témoignage pas ba Léo et pas ba Tutu Kaludi est-ce que famille ya cellulaire eliaka mbongo ya générique yo cellulaire a betaka ya est-ce que famille wana ba confirmer biso que ti lelo baliaka droit d'auteur cellulaire non bango ba leader pe bayeba pe bakana ini basalaka ba artiste musicien quel peu importe ba musicien ngo pas zora maelete balinga aussi ba contrat pour aneno yebo binga na osala par contrat et là on a maintenant te fona bénéfice ba sala ngote ba rapport na succès pour na body pour na voiture pour na ndako eza na orchestre moko signisa ba musicien contrat na ebité soki ba changer système ango contrat na quartier latin yango na lobby boy et orchestre moko kaka ba to signer contrat eza quartier latin à part quartier latin orchestre nyonso etikali ezali orchestre bakotaka sans demande kolongwa kuna de compte final oko déclarer te po mukanda verbal o bosalaki eza te yango bomonaka Kofi azalaka air nyonso soki alali alamuki alobi nakanga fere te lelo neti soso aokanga ye po arespecta contrat te donc fere ndenge azalaka neti soso ya Kofi o Kofi akotinda bato bokanga ye air nyonso alingi po kuna eza système ya contrat Kofi Olomide ndenge azana soki alali alamuki alobi bokangelanga Fali bakangele Fali na malembe parce que mais baza ba musicien contrat bakata contrat na ndenge ya mukuse oso comprendre donc Kofi ndenge azana soki alobi bokendo kangelanga equaliser bazwaka ndenge tokinda okanga soso kaka ndenge atambola na mabata bakanga ka bongo soki alobi bokendo kangelanga Josi Diena da Kofi azana mabata na basoso na ebele o akolo babakanga ata lelo bakanga bango nyonso wana ozo comprendre mais oyebisanga te ke musicien soki alongwe maison mère soki alongwe soit BCBG o yo kendo kanga ye nanu dans l'état oloba infraction nini o bakangelo musicien kendo lobe le montre important que ba misa maison mère BCBG Fali ba na contrainte mais pourquoi c'est que héritier comment la lettre d'émission héritier comment lettre ya démission ezalaka lettre ya créer base yo yebi héritier ya na ba base répondaka pe na lettre ye azali mutu bon ye asali lettre na ye ya démission alakisa biso lettre wa kotelaka wenge alakisa biso contrat oyo azalaka nango na wenge omonaka lettre wana ezalaki kaka écrire kaka actualité héritier bimi na fenêtre te abimi na porte. Ça une lettre à base. Bon, ma rambe même sur la même chemin, les bourgades sont coachés sarabatique. Tout le monde nous peine de qu'on ne pas faire matadi avec ça la même démarche. Comment lettre naïe qui est sengi moins repos, le moins bon. Akosenga nini matadi yeza elo elongolisa mouvement zali chemise na ye moko. Apesi leader ala na podium na concert.
Et comme makambu leader zongiselanga chemise, on a chemise ekokinga, chemise batu balulengo na podium. Wana eza makambu concerné biso, est-ce que atikala ko sala lettre ngo? Botika kokosela ba artiste musicien batu bazokemba ba sala boye. Ba musicien ba sala boye tika kokosela makambu. Ba musicien ba leader ba sala boye. Toti kokosela bango makambu. Yo yebi Bercy mwana ndenga zala vivre. Bercy mwana ndenga zala ki mwaka kolata swagi très bien tout ça. Lelo batu bazo sanga Bercy akomi mutu ya bakiloti na bakwe. Ozoma ba musicien bazo sala boye. Comme Bercy ye moko. Azando ki avina ye to azan to lo bani pona ka Bercy le kwa lelo. Bon ka Bercy akosa waze kwa ke akufi. Akufate. Ake pas faire. Ake pas wera, c'est ba ventir. Est-ce que bon, toi tu condamnes Bercy, tu condamnes le leader qui nazo condamné Bercy Bercy de 1 azalaki na choix au salaté parce que yeba yiba na nous moralement. Ezala na ngokaka ke notre bimise na prison pour toutes occasions ya kozwa na mouvement. Yé déjà na psychologie na déjà bazwa ki yango. Koko sa kokufi. Non, Koko sa kokufa ane zaka façonné ya matolo sala ki. Liwa ken benga mapoto ke benga fait gote masrote ke gote ken na kufi. Apa benga bokeli mo ya ma téléphone. Batimbonga cercle mbonga morgue za na place vraiment un monstre d'amour. Est-ce qu'appelle yango ba benga pe monstre d'amour ke Bercy Bercy akufi. Bercy pa lo ba monstre d'amour à l'accès so prévu nango ye pa boya kango lo ba pe vena so wazi ye pa ndima yango te. Pa wera apa pa wera. Tant comme pas wera les lois répétées le baké sous à pas faire. Non son peu ka leader ba mabe. Bon, Bercy, nga déjà to sala na Bercy émission, Bercy a selanga kindoki a live. Abimisa ba misele qui était dans les vides, misele qui était entouré. Dans les vides. Mais oui, il y a ebisanga za troisième en a 3 donc il y a ça la pena démonstration a yebi. Wana masa na so côté maison mais ngande na côté ça Bercy maison mais. Yo le so côté maison mais. Nga inde papa na côté ça maison mais soki oboyi kende tuna docteur Pichu Muzungu. Nga na côté ça Bercy na maison mère mobimba ba boya ba bi Bercy ba zo ete na kakola boya. Esa wera bito ozoete ngana kenda ko tia makelele pa wera Dr Pichu Muzungu alobi muto nenga sabandi makelele boye presse tozo kaka Bercy yango to se pelise kaka parce que bango tu bazala baboya ka ngai na tie makelele po Bercy era longwe e pa feri ponga na saka na bi Bercy na kilo za nango orchestre o yozo beta yo déjà l'équipe leader ya orchestre yozo beta na succès et pas waze ko zala ko peser moi muke po waze ko za na succès yozo bimaneti mwana mais place yoza yo soko mati déjà na podium donc yo ozo vibrer ko leka déjà leader boyo kana te na longoli sa na mouvement na place mais kende tuna ye sala na Bercy émission ye bisayo mais o me ba boy ko zoye ba boya kuta sala test tuna Dr Pichu Muzungu akufite ngai nde na kotisa Bercy na kati ya wenye muzika maison mère. Est-ce que yebi ke garçon nani ou te pas Adolphe nani bokoma benge so limousine Ferrari wana est-ce que yebi ke ngande na kotisa na wenye muzika maison mère? Oh nga émission na ngapite pas les alaki soki oleki wana kaka 2 fois 3 fois so moni musicien zo répéter mais oui aza fanda wana na venir kokolo wana so monika musicien répéter 4 dimanches ya zoya c'est que la copie ya mouvement mobo mais oui tuna bato ya meza pour la copie bazala ça la copie ko bongo yo yebisanga tuna Dr Pichu Muzungu ke non est-ce que Ken azana bateau à côté ça na maison mère ba yebiso Bercy Ken Piananda côté ça Ferrari ngai Ken nde na côté ça na longola pas venanga Adolphe Dominguez osoma pas toza batu oyo to sala makambo ebele mais en coulisses to sala makambo ebele en coulisses ezanati mosaka era ganga kana ngai na banda BCBG boy na boy mosaka vient nga ogika iti azoya na yo wananga na tambola na papa chéri ngai na kota kanda kwa papa chéri ya Izbai yo mosaka mutamema yo e pa JB ba mema na misu na ngai pa ogika iti ayeno mosaka soki na 98 ya soki 99 jiba zoe ba hote jiba atuna pena mosaka lobi awa tozalaka deja na Roger Ngandu yo apa onini opesa ogika iti nda cha commentaire abite yaza mutu ya ba masese boye ba mema ye pa mettre baja sale bate asale test mais lelo mosaka koma mais oui nga ba présenter mosaka boye jiba yebi ete jibe ayeba mosaka te
Mais mosaka lelo akoma ono abanda wenge kala yekuta abete soki mbunda na wenge oh masola lokuta totika. Wenge ça fait combien de temps BCBG? Mosaka koti wenge BCBG na banona 9. Muta memaye ogikait. O azalaka coiffeur ya jibe na kitambo awa. Kaka ye moko gikait wana nda ya na héritier et pas jibe. Siko batu bazala clair. Chez jibe ogikait ya na héritier pas jibe. Jibe atindi héritier akende kofanda place moko na ba PPU wana seriango ba fanda na Jamaïque héritier ake afanda na ba PPU place moko ba sala ba test po akanga ba champ ba PPU bazemba banzembo oyo bango ba répéter héritier zo obligé bango bayemba banzembo yalingaka bango siko bazaki ndeko bloquer héritier bazolinga ko répéter na banzembo héritier azo senga te balobi yo yeka sika boyo zo obligé biso omoni bakitetie héritier bandeka na ki ba PPU wana yo yesi ko komi ko obligé biso to répéter banzembo selon choix na yo et bota maman na compréhension azongeli su ogikaiti que non kuna na moni ezo simba te boye nazana ser na nga moko boye bokendo tuna héritier histoire o ayeso ogikaiti abina na ser na nga moko boye aza pire petit ya Eliot Mondobe Ser on a ser ango na bossa nazana bandal ser ango baza coopérer bien na fi Eliot Mondobe nde ser wana nda mem ha na bandal nini azala nega na bandala na bandal kaba bandal wa sinkina ser wana nda mema héritier watanabe et pas Eliot soy bomona héritier pena kota wenge maison mère wana eza grâce à vieux Eliot par rapport à ser wana donc moi ba histoire musu telinga obeta tepo héritier ayebi na héritier kutu histoire na obeta aloba ke na aloba makambo ya solo même ya mosaka wanga na me ayebi ke nga na aloba makambo ya solo bati ba kosa batu nga na ayebi jibe bien yo mama mi dalambela ka fufu na iziba yo mema daida yo mema soraya nga na mema bango ngai na mema bango to beta concert papa chega beta concert awa na liboso MCT wana ba série azo présenter batu Kilimanjaro leki ya Bill Clinton concert wana ba Singapour ezikaka installation ezikaka bakata concert ango soki ba 1h du matin boy biso tozalata mbana ba maître baja na Vebenz akenda poto tozui ba instrument toye nango ti awa na nini te Vebenz aza ve moko ya wenge ba série wana bazana ba version ya lolo version ya lolo soki ala nanga yebi bazalata mana ba Vebenz bango kunde bakenda so ba instrument jibe na matadi ere yaka ba série wana o jiba somba ba instrument $120,000 toye tokomi liboso station ma campagne la police ekangi biso wana série wana tozana ba maître baja na ba Vebenz wana toye la police ekangi biso na station ma campagne kwani no ekangi biso ero bote mwaneni ba série wana eza ba série ya Kabila le père azana banona te na 2000 bakangi biso awa na station awa tomoni na butu wana pajero moko ya rouge ezoya pajero ya presse totelemisi ye jiba kiti ya soli na bambila alobi no wana eza bainstrument na nga bango bakendo tika yango nde na pale ozo comprendre wana ba série yana kutu mosaka ayebi jibe te mosaka za eloko te donc na BCBG même Roger Ngando ayebi te parce que biso tozo kangama na papa chéri tokuta Roger Ngando wana Roger Ngando aza tala mutu mukene ti mutu abela koshokor donc mais oui oh Roger Ngando santé Roger Ngando change Roger Ngando aza mutu amuke makasi donc ozo comprendre jibe asali intervention toke wana nakuta mère ami d'abimi na robe de nuit na mwana azolela ye kobondele libanda nakuti bana misala jibe bazobwaka mai na ba fleur ba 2h du matin wana nde pa jibe basalaka nettoyage parce que jibe aza leader mo balingaka propre to soko tuni mosaka wana otuni ye et pas jibe pona l'accès pas jibe ndenge zaka na iziba wana na sima wana okuta piscine na payot moko ezalaka wana kiker mo ezalaka wana ya ba kiker moko ya compal boy oyo ezalaka no tozalaka beta wana na mwa mopanzi wana nde place papa chéri asombaka ba équipement po ifala afungola chaîne na ye ya TV na ya radio mais baautorizaka ete sikoyo leki ya mama na biso amida leki na mobali azalaka na chambre na ye na se etala piscine histoire oyo na asi
mosaka tia kokufa il faut papa chéri nda expliquer que makambo ke na olobeza solo donc na banda soko apprendre ye vie à JB papa chéri JB mpiana oto yebi leader le plus charismatique azalaka même oye na palais na ye pour mon na ye il faut moner 15 heures parce que papa chéri po abima na ndako na ye il faut assez à laver à tche poudre era abima azala leader mo soko pese mbote bomwa na liboko etremble bon lelo kwa matika ne laisser aller ba fine type ba bibi ba koma pe koya Ken Piana le comment être très capital non j'ai pas compris Ken Piana def bon problème ni Adolphe Azavenanga Adolphe Azande konanga ko tuve nanga ya maniema qui na bi que ceux qui écoutent Adolphe non l'orchestre les ana kimiate bon à parler ma que ça pourquoi de jour ba gère ablo bon pendant la nani anga lobi bon to kaka lo ba ki ngote venanga Adolphe Dominguez na lo ba orchestre na kimiate oh via que ça parler mani pour orchestre les ana na mbutu nga lobaki nde soki kovote soki bato basengi to vote entre Wera na Adolphe bato batuna nga bonga na babise mie to vote Wera po Wera nde aza papa na bango nyonso Wera papa Adolphe nde me bango nyonso bakuta Wera fongola motema masa na nga Adolphe yaka fanda wenge masa na nga papa chéri ozalaka na Gombe yaka yenda komisa bango nyonso wana bana bandal est-ce que soki tolandi histoire vrai est-ce que ba Adolphe bazali bana bandal soki tolandi mpenza na ndenge ya histoire nde ba papa chéri ba tout elaka tolo bandal est-ce que papa chéri akola bandal baza bana ba Gombe ba Adolphe bana ba Yolo mais à travers Wera bakoma renommé comme bana bandal. Voilà, quelqu'un parlons maintenant quand il y a un pierre à Tozolo, il y a faire un pierre et quand il y a un pierre qui faisait on voulait savoir aux vivre en 2019 il y a une émotion pierre Kamakasi na sens dans le bien sens qu'il y a pas de pierre 4 mais il y a pas de connexion ça biso bata musala est-ce que na ko répondre pierre kana sasa mbula biso ba na ndenge na biso bata musala ngana ko lo ba pe boye tokende départ et d'autres faut que ça ya biso moko ba congolais na sens que mboka eke na ba élection biso moko to komi ko sala masi ya batu to bando publier te mutu boenda gagner mutu boy tozo lukato se met trouble moko inutile tandis que biso moko nde tozo se met trouble parce que publication bato basala so publication ezali bandeko na biso ya seni et tokenda ko voter tokenda ka masse biso tout toke ko voter numéro boye ebele pe bakosaka biso akena ko voter mutu mususu mena masse ya batu akotika na sentiment que yaki voter numéro tel donc bato baza na secret ya muto ya ko gagner soit muto ya ko échouer ezali bato baza na kati ya organisation peut-être à l'élection ngande na boye na ko sepela tete utika na élection to bandolo esito yebi mutu na biso nde siko l'état ko sala ni bakozwa nanu connexion comme biso po population tozotia des ordres bakozwa connexion na oyo ezo permettre des ordres kota bazwi yango bakati ngana kolobeza faute na biso il fallait que tozala na kimia totika ba publication ya buzoba tozala na kimia totika mukolo publication ko salema toyeba oyo aleki que le meilleur gagne ngai ata bato yango nyonso tu wana oyo bapasaki na ba élection yango tukende na so pe ko voter mutu akobongisa vi na ngai aza na ye te ngai vi na ngai naza na ndeko moko te na gouvernement naza na ndeko moko te apostule na parlement kuna donc ngai mpo na nga vote nakendaka nake kovote kaka na choix na nga oyo akoganie adirige biso ole topase na baétape oyo ya baconnexion ekatani bampiaka epai mais non ezosala biso pasi mais biso pe peuple tozala na manière nini ya se comporter manière ife ezala pe totiaka pe désordre te na kati ya makambo eza boye tokomi koimpose est-ce que bandeko na biso ya opposition bakendaka kosangana kuna soki na Genève bake kosala élection mpo babimisa candidat commun nani asatandaka ke Martin Fayulu nde akobima biso nyonso na ide na biso toyebaki ke soki vote esalami ndeko na biso Félix Tshisekedi nde akobima me na ndenge ya surprise tomona mutu avotame mingi eza ndeko Martin Fayulu donc tozwaka teka oyo tozokanisa na mitu na biso
tola tango kaka ndenge biso tokanisi boye to bando sala ba publication na internet pona ko intoxiquer batu non. Voilà, Ken Pia plutôt parlé, Ken Pia babi on sa box. Faut bon beta la scoba na mirambolo boboyo comme beta. Tenga lobaki boye na loba benga la kisaki moi na ngai na présenter ndenge na zwaki occasion nga lobaki soki muto asa na nga polémique asa na nga moko. Soki okoti na erreur, obando kota ba vie privée na ngai ya bana na ngai. En tout cas côté wana vraiment ba te belé ba beta mapena makofi tozongisa na moi esprit na biso ya kala. Vous comprenez? Côté wana pena blague te. Parce que moni ba petit na biso ba leketu, ba petit na so ba jazz ba finga total ara to bia. O bana bango bana basi ba ko finga c'est normal. O sa bango lo te mendes. Baza la pena ba limite ya ba place ba ko toucher. Vous comprenez? Baza la pena ba limite. Parce que soki ngai na zalaka pena, soki ngai pena na zalaka mettre B50. Na zana ba force yana net ya mettre B50. Na ba place au fali a tia ya sala kawana nde amsonga sina memana nganga mbukala andeni ngapena na za sécurité ya leader a munene bongo namona bana mobo bafande na bango kaka liko para ya critiquer artiste mobo atambusanga bamboka nyonso tu ya mokili mena banzela er bozo mona ngabe 50 na bimi boki bomiki melaka libela. Voilà qui peut parler maintenant l'actualité aux Oleka, affaire à Maniké. Les gens disent que Ken Pia Baby c'est presse en ligne, mais Maniké et le trouble les côtés internet pour naïona bato ba juste ces Oleka nini. Mamne les Oleka minen le plutôt éviter oh là m'so ba éviter bazonga ba comprendre. Maniké des injures sur Fifi, Maniké bon tout ça problème les années mon Maniké a fingi Ken mon boye tout ça problème les Oleka. Maniké a corrompu, Maniké va tinda triquer fali, Maniké va tinda olo ba baby sur internet. Ken permet son moto baby sur internet ba. C'est bongo siko yona Karine boza bato liboso bo bandana copie wa baby sur internet. Ben oui. Na yebisa yo. Bino mi balé na nunde bo banda ko baby sur internet, e bo bandi ba mbriema na bino ana wa lobi boyo asali boy bo créer be ekiri yo koto le Kardashian koto équipe nationale bino ne bo baby sur internet. Maniké kuta zo bongi sur internet. Maniké soko yebisa nga baby sur internet na ko boya ngo mabe. C'est que les gens disent n'habite que ba lober za bongo ba zo loba. Par rapport à Benjo chaque fois moto moment que zagine ben tenga pe na lobi ko kata pe parti ote yo poza parmi bato ba baby sur internet bino poza ba yebsanga 4 chroniqueuses auto chroniqueur fana ba on a 12h30 na yo finga ba yo mo lo zara le ganté volo ba mabe na natiko fingo teto za la rabentilelo yo ba lobi par rapport à ça on a que moi trouble moi aussi entre bino na bino. Vous avez qui bien mon mannequin na Fifi, moi le bon qui mannequin leki, le razolo beza bilo moza scandale, le mozolo ba par rapport à aux oza monte internet o ma ramon na zolo ba o ba tout nanga ezoleka au juste nini. Bon, ceux qui a $100. OK, na ko répondre. Bon ngai na ko lo ba mannequin azasier. Nga aza mukola mannequin te, soki mannequin azomema na ba sentiment ya ba $100 et salanga moi pasi mingi pona yoka epe lisolango sala nga pe pasi makasi na sens que omoni biso nyonso tu et moi to zoka pe moi vers to mela mais il faut qu'on contrôler sentiment ya posa ya kuti na yo parce que soki yo oyoki posa ya komela masanga oyoki moi posa ya komela moi masanga ozo kuti siko yo masanga na yo tenga non mutu na mutamela masanga na ndenge na ngalo bimanike soko yoki mwa posa ya komela masanga na yo donc kozo yango teke oluka mbongo na ndenge ya mabe ke mutu mwa ba ko pesa ka $100 po yoki kucha komela mwa masanga ale manipuler yo obalukela peut-être batuna yo o fanda na bango afingi so fifisiwa abalukeli fifisiwa bozomo nango étrange omoni to moni non na moni mais il faut ko yeba ngo kutu fifisiwa afinga mi lelo bongo ngai moko mutu na supportera benjir po manike afinga na combien de sites Mike Lokamba zwaka spécial po afinga ngaka finga ngaka asala pe be émission bongo ebele nga siko na lobaka ngai nakangela mutu kandaka mutu oyo oluki ya mso mwasi na nga ubia osikoka nga mbongo nde nazana kanda na wana oluko na beto makofi
Mais koloba ke ono ofinga kinga ofingi mama nanga po batu bakoma ofinga ya mama na yo mais yo pe mama botaki yo azape nango kaka donc nga injire nyonso ezala nango kaka normal oseki ni non pebi no ba basika nde bofinga ya mama na mais yo moko poza mo amwasi donc ozomi finga ka yo moko donc esala nango nga pasite ya mama na yo ezaka ya mama na ngai de yo pe ya mama na bino ezaka ndenge ezawa na nga na otika la finga ngote po na mona importance ya kofingela ngo ezate donc pour nga c'est comme ça mais bon nga na yo qu'il paraît qui sinjora ba fanda na Manique de John ça abi Manique na minute yo ba singa mikolo zo mela légende mingi comme ozana posa obaye tokende soki pa leader mo boye qui sinjora kangane ba photo mikolo yo amemi Manique kuna ba na désolé soki lisolango eza solo na ozalaka désolé po Manique de John ye moko ayebi ayebi ya oloba kute zate soki ba pesi $100 ayebi ba monter à combien et bima po na ye ayebi ba monter à combien bima po na ye ayebi azoba mbongo to kobeta lisolo te mabe ya Manique to ya kobeta ngo na TVT Manique azaba ba mabe belé mais ngaya msu ken soki na sali Manique mwa gafa muke asosolanga des internet mobimbe koyoka mais yeba mabe na ye to ya kobeta ngo awate depuis to bandana Manique de John nanu na eskoka eloko na ete ke eloko na emo bo ya valeur na zwi yango na limusi yango na sala yango te mais déjà eskoka te nga lobi nanu na sala yango te mais ye te zela te non na sala te poso na sala ka internet elingaki etoka mais ye moko ayebi pe azana bambeba na ye oyo ya sala o soki biso nde to salaki nde to sambwa ozo comprendre donc aza sera na biso ayebaka ko contrôler vie na ye lobi ba otako mono mabena ki sinjora bofingani bobimisi na secret ya bana o mokili falaki pa bayo bayeba lelo bozongani ekomi makambo ki sinjora akomi omema yo po ayebi ba point faible na onyo surtout akozwela yo akomi omema yo ba place oyo alingi po je comprends man qu'elle est facile de manipuler le rap na mbongo bon nayebi te sko ne bowela ni ngana eto welelo mote ngaye loko Manique isusu ye tela nzela na yo te loko nga lobi Manique ayaka nanu pembe na nga penate na sens que akomi kokende ko bimisa ba bitumba ti place na boduga azosala business ne mbongo eloko wana esalinga vraiment bien te en plus ngai babenga nga oh non président bo benga président za muto bayokelaka no siko koma ngai na opekisa na bi wana eza place na salaka business na ye eza place ba client bayaka kokendaka kuna te kendaka kuna soko za na rendez-vous soit oza na mbongo ke kolia ko consommer ça va ya batu kuna kokendaka te po ekoya créer ba problème nazo pekisa c'est na yebi comportement na bien parce que Manique azane facilité ngana solola na ye na biko kendaka kuna te na yebaki un jour eyo mekobima awe pananga babuzo bane ko passer nango mais kuna eza place ya business place mutazo luka mbongo yo kende na mutu kuna batu na bazwi fifisi wa banyatie mbata pour est-ce que vraiment to ko comme na niveau ti ya bambata na banzoto est-ce que soki Manique de John ake ko beta fifisi wa tina mbata na nzoto wa nyonso na encourager nga nazalaki te mais ça par rapport ya rapport na zwaki to solina nana regretter comment Manique de John akokoma na niveau ya kosimba fifisi wa nzoto quel pays vont dans la Manique ba wela ni juste oyo ba eloko bazowela ezate ezaka na batu oyo bachembongo na bango anje comme Cynthia yaki Cynthia zofanda na siwa tro bango bakotisi trouble ba manipuler Manique pour akotisa trouble est-ce que Manique de John na fifisi wa bazaka na problème kaka kala mingi te awa to sala émission ngai fifisi wa Manique na ndaku ya fifisi wa Manique azokumisa vatira fifisi wa ya biso yeyo tokanga RTG ya botala kar yango yo mabolin yo lakisa vatira somba depo bana internet somba te kaka kala mingi te to sala émission na ndaku ya fifisi wa oyebisanga to lali to lamuki to sutuki Manique bouffe na TV fifisi wa zama kwanze bele azwaka babusho nyonso koyaka na bar
alokotaka yango atiaka yango na saki yango kwanza nango makolo da makolo ana manzaka ekoko kwanza te da babusho nda grataka na ata yo moko fefesi wape alataka pe bilamba na misu na ngai so yo zolo ba fefesi waza na makwanza ananga natikala komona yango te siko makwanza ya niveau ti azwa babusho nyonso ya babara lokota ata yo moko na habité wane komi ba maba o makwanza normal. Quel million pour ici la fausse parce qu'on est en 2019 pardon, on n'a pas besoin de voir Biloko pour ici là. Biloko pour ici là na niveau maniki ya komeli ya kofinga batu na yeka alia kana bango et senga le kana délivrance. Ngai na senga prophète Emmanuel Dodi na koyele manike afandise na église ata 2 mois ale kana na délivrance. Bon le bobi ka so manike yo on vous appelle un problème. On s'en fout et senga délivrance. Et ça c'est une délivrance parce que ndenge tozaboye na ndimite ke topota na ara pamba gloire langi yo o sala be émission nyoso ken ofinganga o sala boye nga zalaka na problème na feri wana tozana ba problème yo zalaki kofanda mingi na feri siko bozo sala nga ba click nazo attaquer na kotia na yo na kati eza ba le passé eza ba le passé azalaki apinde kona biso congolais bozo sala pe marketing amema pe bangola yo yebi ba guerre ngo banda depuis bangola yo pe oya o sambusa biso pe na Angola ke bala na hotel la salité oya ko filmer na ndako ya botala hotel jeune tala zo fanda makambo wana de salema siko yo ya rozana kamusungana na kamususu guerre faut supporter nyoso mais amani kena fifisiwa eza guerre te ezaka ofandi boye ba pesio mbongo kende provoquer guerre na pi mutu no bozaka nayi wana eza so ba guerre mo normal te. Merci beaucoup. Quelqu'un a souvent dans Souka. Tout ça en 2019, et là on est au célèbre soit c'est en 2019. Parce que musicien, je parle de musicien, oh bisoto ya mara chaque fois. Et là on a soit c'est en 2019, en 2018 ba PC bisoto. Donc aux amo passer, aux amo le ba musicien congolais. Ba musicien na biso ba souffrir makasi. Ba musicien na biso ba zo subir ba conséquences. Ya makambo etali memi bango te eza na ba musicien belé awa na mboko oyo baza te na relation te na bandeko ya gouvernement baliaka pe mbongo ya gouvernement te mais ba bloquer la bango ba porte libanda place ba kotisa mbongo place ça la musique na bango évoluer ba bloquer la bango ba porte donc ngapo nanga na ne loko moko te na osenga ba musicien basala ba konzi na biso nde basunga ba musicien tinanga ba musicien musique na biso ezo évoluer te eza pona politique ya mboka nde lelo ba musicien na biso bazo émerger te pona politique ya mboka baluka basala quelque chose batiela ba musicien ne fisque ata salaire moko boye na fin du mois musicien nyonso tout ba récompensera bango ata na moi. Ata chaque fin de l'année, chaque musicien y est comme il bozo beta te pour na politique baboya bino bobeta boya ko zata $5,000 $5,000 bino ba musicien nyos poto yebi ke bozo beta te pour na biso ba musicien bazo sala boy ya boy basali ya musique na mboka na biso ezate basali ke ba musicien ba ko se produit awa ezate po ba kendo beta basali ya minene senga ifo ba bima libanda kuna pe baboya bango ke bakoki kobeta misiki te siko solution nini tokozwa nakosa yo te lelo ata kutu bapokame ata président mosusu abimi bato wana o mingi ana tobenga bakombata ebele baosala yango na kimutema mabe eloko bablokela bamusicien mutu na makolo namona na ngango te eza kimutema mabe yebisa ngai neti jibe Jiba yeba na politicien nini o aliaka mbongo epana azate yebisanga neti Karmapa azana relation mokonzi nini tokomona azate yo ndimi lelo ngai mokonzi moko boya yelobi keni akasalela ngai émission moko boye kumisa ngai ke no ngai nde na kozwa msu na élection mama soki bapesi ngai $200,000 na nga na tie na poche na ota l'intérêt ba na nga na avenir ba na nga na kosala po eza musala na ngai esenga na sala bato promotion eza ndenge mona artiste musicien
artiste musicien Sara Likambo, c'est le contrat. Bande qu'on a vu sur la porte, aussi tu as une élection. Tu aussi le président Sikakobima. Bolongo la lisolo ya ki combattre wana ke ba musicien ba beta raté et zo freiner musique na biso. Tala lelo Fali karanda tikala net na Congo tozara na musicien moko. Yende azo forcer tellement ya za artiste international. Po Fali Congolais ya concert ya te mindele ba kota. Avantage ya Fali ka yangwana. Siko yebisa ngai. Bozo faire souffrir ba faire. Po faire ndenga zana mundela tamoko yebi azate. So akoya kobeta kuna nanu ndenge nini. Po akobeta te po communauté na ye bokoya concert te. Mindele bayebi na bango ete siko bozo mona te bozo souffrir batu mususu. Soki batu bomo na Fali azobeta beta pa Fali ye musique ya beta comme international. Fali beta ba musique ya ba anglais français wana. So akena ba pays anglophone ba anglais ba kota ba ton sasal. Siko toi en 2019. Orotika kombo affaire était na monokona. Tozolo bela musique. Yo sengi ngai conseil. Ngai nazopesa conseil pa bandeko na biso ya poto ndenge ba bloquer ba artiste et musicien. You can see ndeko na biso Héritier kenda beta na Abidjan salo Fali atondi saki ba millionnaire baye ndenge Héritier sala ki pia ko kanse sala nga plaisir. C'est concert ce ko beta na Lou. Lou feza na ngoka ka wanzela e Lou feza place ba commerce ba kenda kana ba bazala ebele. Siko tout ce ngande na bandeko na biso ba fungola mitema. Quel bien la putain, nous sommes arrivés dans notre rubrique fait un choix. Si Château est avec moi, c'est parti pour faire plaisir à toi. Tonton Lusanga, le boss. Toi, sûrement tu es le boss, Tonton Lusanga. Pour apposer à Boulou Mouche, le Vegoté Mascotte, Djongo Ndaïme, il y a les Dynamo Noël Okito. Pour les Boanga. C'est parti, on se retrouve juste après. Voilà notre rubrique fait un choix. Ken Piana, notre rubrique fait un choix. Pour Kende, na mituna na biso. Voilà. Internet ou Direct TV. Internet, ça va. Émergence, c'est en Internet. Mais bah, Direct TV, mais Internet, ça va. Faoulou ou Chadari. Olobi? Faoulou ou Chadari. Un choix. Fayoulou ou Chadari? Eh. Yongambwangwa Kongozo memisanga. Nanu ba programme bangote yo kendo sana sala choix. Yo za besoin na kota kasho. Na kopo na oyo. Na poni wana ya échoué. Sko ngana kende makala. Te choix wana pena na kokate. Na kokate. Na kokananga te. Po mususu na poni Fayoulou kuna Chadari ndabimi. Mso na poni président Chadari côté Martin Fayoulou ndabimi. Na kokate. Masi de Jima Pata ou Jimmy Mukende. Masi de Jima Pata, Jimmy Mukende. Masi de Jima Pata. Voilà, nous sommes arrivés à c'était notre rubrique fait un choix. Quel piano comme nous avons dit à tout le monde balandi biso lelo l'émission l'invité parler. Bon, et moi à dire ezali to na démocratie hein. Ezate que so babi fait un choix. On de ça kani yo fa ko fo na mutu tel te na boyi. To na démocratie. Pour ba kanganga singana ke kuna makala bino bozala te batu bozuka bosesa nga choix bino wana. Pour bosi bo yimi na sina timbeli bo yimi. Donc merci Glorio Langi. En tout cas, merci Nego Lukinga. Merci na Frank Stemai Afrique Info. Donc, c'est Pauline Lumumba, RDC Monde, Adel Djorobagou Danger, Prince Yahweh, le Mister Vexas. Mais Prince Yahweh, le Mikolo, Tinde la Rambon, on a invité. Réseau connexion. Donc, merci à Prophète Emmanuel Dodi. Au monde na Congo, tu as Pasteur Mokokaka. Prophète Emmanuel Dodi. Na limité. Tala, ngazo ebisayo, lelo ba pasteur ba comme un système. Il faut aller à Rambonga Mondimi. Il faut vider Mondimi poche. Ngai nazana pasteur moko o soki na leli, na ebisa pasteur na bi pasteur na otambo ya makolo. Ken nebela succès yo sali wana yo zotambo ya makolo. Ya komona nga dans 2 jours. Tala, là
Prophète Emmanuel Dodi, depuis na bandi ko sambela na église wana Gloire Langi. Bon intérêt. Bon intérêt, depuis na bandi ko sambela na église wana ministère des affranchis et pas prophète Emmanuel Dodi. Gloria, nyonso to batu basekanga, nyonso to batu baselanga émission ba finganga. Nyonso to nzamba résoudre ba solution nanga. Nokani baseka. Pas tu as ça la émission ce qui plus de 100. Voilà que ça. Ndaku na yo wana za terrain à 3 sur 3. Assombelonda. Il y a danger. Non, assombelonda koute mais église wana depuis na ke nazomona makambo nanga ezo évoluer eza kofunga parce que maboko na biso oyo ezalaka na madusu. Madusu wana po ekangama il faut okutana na pasteur ya bien. Ngai lelo mbongo nanga oyo ezala ekokende kaka tianga nazoyeba te na osimba mbongo ebele mbongo place ekende nazoyeba te lelo nakoma koyeba kostabilize mbongo nanga lelo nazotonga ozo comprendre nayebisi prophète na bi prophète atuka nzambe na yo aza nzambe ya solo nakomi omona pe mbongo nanga ke nazofanisa pe mbongo nanga na osalela ngo pe makambo ya bien. Mais quand les alaki mbongo maboko nanga zaineti madusu depuis na komi ko sambela awa na ministère des affranchis limité 6e mairie résidentielle et pas prophète Emmanuel Dodi makambu nanga ezo avancer prophète alobi ken na salo cadeau nazo pesa yo cadeau yo il faut otambola ka Kinshasa Najib ani Nigeria za congolais wana za congolais prophète tala limité za na ba église ebele bomona kana. L'église a été pasteur ya mabega so ba kufi. Merci Ken Mabanga pour Kende. Obangi ha. Moi je prie chez le pasteur d'Itoka. Non, Obangi poko mbono Gloire Langi Obangi. OK, merci. Merci Adel Djoko Bago danger. Viens nga Louison Mbata, viens nga Louison Mbata. Merci. J'aurais coufflé. Ah Saïdi Ouseni, na Saïdi Ouseni yoyebi. Donc bambote na bino nyonso, Sœur Pauline Lumumba RDC Monde, Venanga Gauthier Mascotte, Patrick Mayangi, Richard Amelin, donc merci. Merci beaucoup à tout le monde qui branché champagne bien je te salue. Champagne de Bienga. Bienga, on a moutonné Bienga. Merci aussi à Bibiche Kapika, je te salue. Merci à désolé mon agence privée, à tout le monde la méga star de la presse congolaise qui branché. Parce que nous en ce moment je vous aime, on va soutenir la ligne je le meilleur toute ma famille. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Bye bye. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai.